Na cadre ya ko lutter contre insalubrité bientôt ba marché clandestin nyonso la police akoboma yango wana ezali maloba ya général Silvano Kasongo. Donc ba mama nyonso bazali ko teka na ba marché pirate boye baki kalate la police akozala na nzela na bino biso magazine KNB to kitaki micro na terrain pona ko tuna na ba mama wana réaction na bango face na décision oyo ba kondia la police bazui pe bokolanda yango ndenge ba mama baleli na micro ya KNB. IGF azali ko soupçonner ministère ya formation professionnelle na détournement ya mbongo ya l'état plus de 700 000 $ mokoka pour conseiller financier ya ministre oyo ayaki ko récupérer mbongo na maboko ya comptable public a respecta ki procédure te asala ki retrait ya mbongo ebele oyo kaka na ko présenter preuve moko ya décharge oyo asignaki pona IGF ezalaki significatif te pe et respecter procédure ya musala ya l'état te. Et c'est le appel sous que dans cadre ya évaluation ya état de siège au ministre de la justice azalaki auditionné na commission ya défense et sécurité ya assemblée nationale wana ezali quelques sujets oyo to ko développer ngai na bino na édition ya mokolo lelo KNB News ya mardi 10 août 2021 oyo na c'est un plaisir à représenter bino pe na souhaiter bino bolandi malam. Merci pour la fidélité na bino oyo bozali ko continuer ko pesa na KNB News première chaîne d'information. On continue na lingala édition ya lelo bolandi malamu tokobanda yango na brève oyo pona kolobake. Bambisi ebele bakufi pe hippopotame moko pe akufi na rivière ya Kasai na territoire ya Ilebo na province ya Kasai suite ya pollution ya mai pe bandeko oyo baliaki bambisi wana bango nyonso baleki diarrhée maladie na ndenge ya kosakana te selon administrateur ya territoire oyo asengi na bakonzi baluka solution na lombango po baboyilobi ba maladie mususu ebima na banzoto ya bato puisque ba pêcheur bazali ko continuer ko kende ko kanga bambisi pe ba misusu bazali ko lokota bambisi oyo bakufi pe bazali ko lia yango selon administrateur ya territoire donc asengi na bakonzi bocha maele noki pour situation oyo ezwa solution ba détail sur dossier oyo to kozongela yango na ba édition na biso ya mikolo ezali ko ya na lobaki yango na ebandeli ya édition oyo na cadre ya lutter contre insalubrité na Kinshasa. Commissaire général ya la police a pekisi ba marché pirate nyonso pe alobi na mikolo ezali ko ya bango moko ba na terrain pour na ko buka yango po ezali ko contribuer na insalubrité ya ville ya Kinshasa. Bolanda reportage oyo Naomi Pilape Peggy Ilunga va proposer biso. Commissariat provincial et à la police a annoncé opération et commettre fin à l'existence yaba marché clandestin dans la province de Kinshasa. Namaloba ya commissaire divisionnaire adjoint général Silvano Kasongo Kitenge. Chef ya la police ya Kinshasa, ba marché clandestin et ont contribué à l'insalubrité ya capitale congolaise. Lors ya forum axé sur la question sécuritaire mardi 10 août ya lelo, chef ya la police ya Kinshasa a laki que la police nationale congolaise est co-démolie à travers l'artère principale nyonso ba wenze o ezali ko salema à tout moment pe o ebota makatango nyonso na capitale congolaise pe yango ezali moko ya ba cause ya insalubrité a on avait province ya Kinshasa lolenge ni tokoki koloba ke toliki mbopeto soki na ba konyoso ya ba veni ba marché ezali pe ba tiakata propriété te. En réaction na décision yango caméra ya KNB News ekitaki na terrain ba mama o ba tekaka na babalabala ba répondaki boye ngai na kosenga eluka place ya pe ya kotia biso te mais il faut babongisa zandu nde yango nde marché central oyo ya biso awa esika biso tomesana baklia mingi bayebaka biso à partir ya awa nde biso vandaka toteka libanda awa parce que tozanga bachômeur kakile le roi tata le roi anga père de 7 enfants avec 42 ans d'âge na travaille dans la société monte na compagnie te en plus so tali peu bien tozanga la mingi bana ba papa na biso pe ba travailler te mais to éviter ceux qui m'ont conseillé a décidé kozwa décision oyo c'est que yande tazolinga boma biso
donc oyo eza bien azolinga baboma déjà biso bandaka na gouverneur de la ville aboma biso ye mpe lisusu alinga bandela lisusu aboma biso parce que biso tobimela bamarché pirate parce que kuna na zandu bazalaki bazotonga babuka banoko mpe banotonga babuka ti leo mosala mo esalama lisusu te kaka basoda bafardc na bapolisier baoyibayiba mama bende baki oteka soki totikela bango zandu oyo alobaki atonga tobimela bamarché pirate alanda biso esu ya bamarché pirate mpo tokende wapi tokende vraimen wapi yango moko tovotaka bino bakonzi mpo bodefendre surtout badepute tovote bino badepute mpo bodefendre biso kuna ya parlement nzoka nde bokenda nde koboma biso nde ya parlement toyebaki ke tovotaki bakonzi me tomivotelaki liwana biso moko biso bakongole ya liboso papa babomi zandu toza libanda tozolukela bana na biso sikoyo balingi baya kobenga na biso awa banda kwa bato neti nga boye garanti esilanga kala naza na garanti te bana nazotangisa mobali azosala bafutaki esalaire na ye te sikoyo eya bakoboma awa balingi tokoma batiel ou bien tozala ndenge mpe tokoma miyibi kingabwa kuna eza kobukana mibali babanda okota kuna bazokota lisusu te mpo nzela eza kobeba mbongo eza te na mibali mpo bapesaka biso na paka juma kuna sikoyo tozotuna nanu kasongo na biso oyebi te ke tozosufrir na mboka oyo salaire eza te na mibali na biso toza na zandu toza na dimarché bokasa ayokele biso mawa aza na bandeko te tozodebrouye mpo tolesa bana mibali bakoma basi biso basi tokoma mibali mpo nakatisaka mobali na ngai na 4 heures nabimi na ye koluka ere ya koboma awa nakokende wapi alukela biso place akotia biso te basilisa zandu tozonga na kati atika biso awa todebrouye awa libanda nzinga zandu tozotala ndenge marché ezokende bande mpe babuka zandu kuna ni zelo eza te ni libanga moko batia te eza kaka shida basoda kuna na basi ya bato papa batika biso tozala lese na mibali na biso na ndenge tozodebrouye fardc batia kuna bakoma mibali na biso tozobima 3 heures toya kotanda na zandu bango bazoche biso matoyo bazolinga biso tolingi na mboka na biso tozala lese. La loi est dure, mais c'est la loi et sengeli ko tosa mibeko ya l'État pour na kobattre la ville province ya Kinshasa pe kolata yango et la mbala yango ya sika kasi l'État pe sengeli azwa ba responsabilité na ye na maboko na kokelaka ba marché pour na ba commune ebele ya ville province ya Kinshasa bazalaka na bango na ba wenzete donc boma ba marché pirate oui ezali kitoko mais kotonga ba marché na chaque commune ya ville province ya Kinshasa et kozala kitoko makasi pour que ba mama oyo bakota na bawenze batika na banorme batika kotanda biloko na mabele pe bafuta tike na bango pour que mosolo wana ezonga na l'état pe population elia biloko eza peto pour na bien-être wana ekosala ko mamba service ya wenze balandela salongo kitoko pour que bawenze na biso ezala bopeto donc dossier oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. IGF azali ko soupçonner ministre ya formation professionnelle na détournement ya mbongo ya fonctionnement ya ministère na ye bolanda reportage oyo. Na correspondance moko daté le 9 août 2021, inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingete Kei a alerté na tentative moko ya détournement ya ba deniers publics na niveau ya ministère ya formation professionnelle arts et métiers. Nabongo Jules Alingete azali ko affirmer que sur base ya contrôle moko ezali en cours le ministère ya formation professionnelle a zwaki na trésor public pour na fonctionnement na ye mokolo ya le 12 na le 13 juillet eleki somme moko ya 778 735 000 dollars américains pe 750 millions 322 200 francs congolais. Bafon oyo nyonso ezalaki mise na disposition ya bureau comptable public principal oyo azali affecté na cabinet na yo pe ezalaki aussitôt entièrement retiré na conseiller na yo financier sur base ya simple décharge sans aucun motif valable. Yango ezali ko constituer tentative ya détournement ya ba deniers publics na chef ya conseiller financier na yo pe na bongo na sens ya article 95 ya décret 13/050 ya 6 décembre 2013 portant règlement général sur la comptabilité publique où ezali ko disposer que
ba opération ya trésorerie ezali exécuté exclusivement na comptable public ndenge atalisaki IGF na ministre ya formation professionnelle Antoinette Kipulu Kabenga. Dans la foulée, Gilles Alingete azali ko rappeler que oyo akomeka ko buka lisusu mibeko tope akotosa comptable public principal te oyo azali réputé comptable na likambo oyo azali passible na ba sanction pénale ou bien administratif en cas ya manquement. Na cadre ya bonne gouvernance oyo ezali prôné na son excellence monsieur le président de la République chef de l'État peli susu na ba impératif ya transparence na gestion ya ba finance publique oyo ezali ko souhaiter gouvernement ya République démocratique du Congo na sengi na yo ozongisa auprès ya comptable public principal code 0815 ensemble ya ba fonds surtout oyo ozwaki pe o se conformer na loi na makambo etali utilisation na yango ndenge a recommandaki IGF na chef ya service. Gilles Alingete Kei a sengi na équipe ya contrôle ya inspection générale des finances auprès ya ministère oyo ba faire respecter sans faille ba disposition légale oyo nyoso ndenge mibeko esengi. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya évaluation ya état de siège esengeli boyo ba ke ministre ya justice azalaki auditionné na commission ya défense et sécurité ya Assemblée nationale Naomi Pila pour les détails. Deuxième rencontre et audition sur l'évaluation état de siège dans l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et Salemaki lundi 9 août 2021, ba édition yango, et zo salema suite ya ba préoccupation oyo, et Salemaki na ba député nationaux, oyo ba zo sala pe partie na ba rencontre yango pona koye ba loyengi kani état de siège et zali kozala déroulé. Ministre de la Justice Rose Mutombo a sollicité qui délai à 48 heures pour apporter des éléments de réponse. Na o etali mituna no soit pesa qui est. Na tournaye président de la commission défense et sécurité Bertin Mubondi a ebisa qui na ba pandisango que démarche yango et ko permettre batu ba comprendre makambo nyonso pe batu ba soulever ba question ezali ko aider gouvernement à améliorer makambo. Na o etali bon action état de siège et le ba qui est que bazouz na retour le sous mercredi prochain pour répondre à nos différentes préoccupations au bapesa qui est atalisaki que démarche yango et permettait ki bango ba mona pelene ba soulever ba question pertinente et ko sala que ba membre du gouvernement ba leka moko na moko pour na ko recadrer makambo na tina ete ya ko améliorer évolution pe misala état de siège pe ko conduire nyonso que peuple ezala na kimia pe population est évacuer librement l'occupation à Bango. Tu rappelles que premier membre du gouvernement a été auditionné, qui bon ministre de la Défense nationale, appelé que Masolo Ango et le cas qui toko pe basola qui malamu na bandeko ya commission de défense et sécurité et assemblée nationale na hôtel état de siège kasina mikolezali ko yande ba gouverneur militaire au bazali déjà na ville province de Kinshasa ba on peut conseiller auditionné pour na koyebisa ba élu du peuple ndenge ni musali zali ko sala makuna na province ya Nord Kivu pe Ituri wuta état de siège et cela décrété na mois mai au eleki Tobo sanate que état de siège est qui prorogé pour la 5e fois dans l'Assemblée nationale pe na Sénat yango ezala qui promulgué na président de la République wapi chaque jour ba élément ya FARDC bazali ko bunda pour na kozongo sa kimia na mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans le cadre ya kotrake ba groupes armés nyonso oyo ezali ko semi trouble na partie est la République démocratique du Congo sengeli boye baké MONUSCO ezali bongo renforcer na ba troupe kenyan oyo baye ko tia poids na brigade d'intervention rapide oyo pe na ba FARDC pour na ko kotisa sécurité ya solo na partie est la République démocratique du Congo. Pour le reportage oyo. La nouvelle unité d'intervention rapide et outibolo que va déployer dans la région il y a Beni Nord Kivu pour appuyer brigade d'intervention il y a MONUSCO engagé dans la zone où pour combattre les groupes armés où ils ont bongo ya ba ADF ils ont bongo ba troupes kenyanes où ils vont rejoindre où il y a Tanzanie où déjà bazalaki wana il y a 3 mois pe bateresa ki mokolo lobi lundi 9 août 2021 chef ya communication stratégique ya ba relation publique ya MONUSCO azali ko rassurer que équipe est pour la mission à renforcer la capacité à mobilité il y a FUB na protection ya ba civil madame Sikumbo Gali azali ko annoncer que ba Népalais pe lisusu na ba sud-africain ba koya kala mingi te pour la même cause ba ye ko intervenir très rapidement en cas ya ba attaque pe ba alerte
bazali na plus de mobilité pour répondre na ba sollicitation ya population ndenge ya indikaki na presse locale mokolo ya lobi lundi. Et sengeli ko rappeler que suite ya ba massacre ya ba civil na ba rebelle ya ADF nde ezali ko se multiplier na région ya Beni na bongo ba nombreuses voix et ezali ko tombwa mapona ko senga départ ya ba casque bleu oyo selon bango bazali ko mimonisa inefficace na protection ya ba population ba autochtone oyo bazali toujours ko accuser MONUSCO bazali malili trop pe selon bango bakoki kozala bacomplice te bagroupe armé oyo mpo depuis baya na République démocratique du Congo mpona koluka kimia ti lelo kimia yango emonanaka te. Tokanisaki bagroupe oyo eye kosangana na oyo ya MONUSCO FRDC na pointe mosala ekosalema kitoko pe état de siège oyo baresultat positif ekomonana. Kinshasa eleki partout. Poto blevita impact ya danger pa ya ba bébé bazali ko lia yango na ndenge ya kosakana te soki nanu mekite bima kaka na boutique na bino ya kwa okomona yango po produit Beltesco ezanga place te. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita. Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Ozali na problème ya misu cataracte to maladie ya ndenge na ndenge na ba opération ya minene o basala na poto désormais ko bima lisusu libanda ya mboka te awa na Kinshasa Ariel Optique et pas ya docteur Dieudonné Ngoyi bazali ko beta yango dada avec impact na idéologie bolanda Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pona na chirurgie wana ezali po na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na passe au bazai na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso ba se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nyonso balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako kosala yango awa te sika tokoki kosala yango awa concernant rétine mpona koloba ekende moto akende na poto mpona yango akende to na Afrique du Sud to na Inde ezali susu tina te biloko wana mpona bapasi wana tokoki kosala yango tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa mpona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. KLB News toujours pour servir bino na chaîne YouTube na ye
kindoki politique eza déjà wana en ligne na bonzambe avec moto na nzambe héritier lukoji kasi kobosa na te ko s'abonner po bilengi ngeli o raté yango te. Donc il faut qu'on désarme la police parce que tout suite aux juges je crois 4 à 5 cas ya ko beta ka bato masasi kaka boye pamba surtout pour les kamba kashene. Mais motuna na mituna ki lobby surtout pour la ville qui ça est-ce que gouverneur Gentini Ngobila akoko pesa biso bilan banda basali makamba kashene akoko yebisa biso mbongo boni côté la caisse de l'état. Ils sont contents parce que na utu kolanda ka mususu ba soldat mususu abeti muninga ne arme beti muninga ne masasi parce que ba weli 5000 motomoko afuta ki pona amanda kashine alors diviser bango abeti muninga masasi. Mais 5000 wana to 10000 francs. Ezali mbongo gota na poche police. C'est de l'argent qui devait qu'on compte dans la caisse à l'État, mais est-ce que Netawa, gouverneur Nini, même au Abisso qui ça à Koko Bakinois, que Banda Baché Makambo a cachiné, police à côté de Mbongo Boinaka ta caisse à l'État. Si tel n'est pas le cas, Balongola, Makambo Wana Yaba Mandoana, parce que ça encourage les policiers à Kokotum Sabat Pamba. Ce qui m'a dans la cachiné, ce que la police peut lui demander, c'est de l'exhorter à la Tayango. On n'a pas besoin d'aller donner 5 000, 10 000 parce qu'ils sont contre la caisse à l'État. Donc, ils ont mis chez la police. Général Sylvano Kasongalaka qui dit que guichet unique pour faire Sambo, Moussoui Bakangi. Ouais, guichet en gros. Il n'y en a pas. Et ça, guichet en ça. Quel est ce policier assis à même moto na guichet qui ne fout? Personne. Nous, c'est aussi le conteneur. Pas plus tard que hier, on a limité. Policier, Moko, Bakangi, moi, Massimoko. Azangé caché, avant qu'on ait titi. AFC non, amende en principe ça 10 000, mais yo le grand 2 000 la faute à Tiki. Mikambali solo. Et la fille lui a donné 2 000, ça scandalisait les gens. Avec 2 000 à Kéinebe. Bon, si vous 2 000 on a joué en gros, na sens ni. Et comme dossier à il y a combien de moutons de Gérard? Donc, même à au Kéina ba sociat. Je ne pense pas que Sangai awa moto de Gérard Azaliawa banda to bandi makamba kashine asi à 100 000 francs. Donc, si c'est pour enrichir les policiers, konti ba longola yango parce qu'ils ont dérangé la population pour rien. Et ils vont même jusqu'à l'exagération. Moto azana kata moto kanaye. Azaye moko na voiture na ye. On dit que là ta kashine. Est-ce que bazoy ba rôle la kashine? Motoza na mutuka na ye moko azali seul comme passager na kata mutuka na ye privé bazoka na mutuka ono oza na kashine te. C'est quoi ça? C'est le problème. Non, en fait Palestine ils ont la réalité peut-être l'arbinoté peut-être baza ko murmurer au moins mon dimanche à qui m'église retourner yo qui m'église pour aller à le battre peut-être mon image problème mon pasteur a problème à $10 mais pas pasteur a dit que sambela nzamba ko sala et pourtant problème na ye eza na niveau spiritualité et eza que pesa ka 10 000 francs à ça et examen mais pasteur ya boy on auto sambela nzamba ko sala. Mais si moi, un pasteur, abeli, on a directement à quel hôpital va traiter, mais moi, un fidèle, qu'est-ce qui fait que c'est ça ma bongo? Et le prenant par la main droite, et il fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors, Bananzambe Baketanga, déjà à partir du premier verset, non, mais dédié, on a ni papa, eza alelo mona ina na loba eza boye boni biso bana nzambe peut-être yo oza na possibilité on a mis ça ba jeune église oza possibilité tanga kende ko luka musala musala ngai na roya na bisi nzambe na mamelo liboko na musala no ke osala nini opambola mi donc oya ko s'attendre na or et pas na ngate. Pourquoi? Parce que ngana na bilo alola guérison gaga bilo alola. Non seulement guérison,
Non seulement guérison, mais bénédiction. Ok. Hein? Bénédiction. Baeli Yesu Christ combien? 5 mapas, na 2 poissons. Voilà. Yesu abima kite akende oluka. Atu bozana nini? Atu yekutwa bayebisi ye que Jésus libéré bato bazonga poko salini ekoki. Yesu atuni bango be pona nini bazonga bazonga te o bayoki nzala bino bopesa bango biloko olia. Tozaka kana dembisi o na de gâteaux. Abiboya nango. Tant ba nango pas Jésus. La Bible dit asimbi mapa asimbi bambisi. Aye bingai na kombo na ngai suije ya yanga esengo kolingama na nzambo yo aye bingai utalibubwa mama na ngai sekele ya yanga esengo pona nzambo yo. Esengo ezalaka na ngambu na biso tango toyebaka ki confiance nyonso bopesa na KNB News pour s'informer d'une manière très professionnelle pour vous éviter awa kaka nde bozorango ya bien vérifiable sur ndenge pena bolinga awa formo le kotakate. Donc merci pour la confiance na bino vous allez continuer ko pesa na première chaîne d'information en continu na lingala KNB News rédaction ba warrior tozali toujours wana présent pour na ko servir bino na ndenge kaka bolingaka. Hervé Zakande azali na caméra oyo Peggy Ilunga na mopanzi boye Papa Timothée Kaimende azalaki na régie P édition ekumbamaki na Naomi Mpila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication na République démocratique du Congo Jimmy Mukendi Chimanga. Oui. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya ba